Fidèles internautes téléspectateurs mbote na bino boza kolanda biso partout dans le monde sur YouTube toza bongo Exomag. Toza pona kolakisa bino ba fait des sociétés na réalité ya peuple congolais. Alors caméra na biso ekitaki sur le terrain pona kolakisa bino toujours esika peuple congolais azali kovanda eza bientôt malam. Tokitaki bongo na commune ya Ngalema pona kolakisa bino ba réalité na ba différentes quartiers ya commune wana. Tolanda reportage ya Vegas Matondo. Bonjour. Babitant ya quartier wana bazanga ki malobate tolanda. Mbote papa, comme on a maman Colette. Au Vandi Koto? Na Vandi Koto. Voilà. Du boulot est celle combien de temps? Et oumeli. Et banda kala. Et si banda ko bato ebele balongwe likola libulu kaka. Ti lelo yango ezokoba kaka. Yango tozo senga la bakonzi mboka, batela biso na libulu oyo. Do bato bazolongwa to kokende wapi? Toza en quartier ni. Ngomba kikusa. Siko ekomi boendenge nini? Ezobuka na kaka yango moko. Dans les vides quand niti boy parti ebuka na ilobi kuna. Parti wana ezalaki na buka na avant-hier. Avant-hier na ndambo wana kuna. Okay. Na o wana sika wana ezalaki pe boy te utiko. Koto to mona ndako wana ezalaki. Donc zo bisiko nyonso zo mona boy. Bandako bato ezalaki donc bato bazo souffrir, bakomi ba locataire, bakomi ko tambola kaka boy likolo ya libulu oyo. Donc l'état tela biso likambo oyo ya libulu oyo. Siko to mona ba sala banzela ba kote musuba okunda mabulu mendeni ni koto bazo zolango solution. To yebite papa soki pona nini? Biso toyebeka kuti bazo sala libulu okuna ekotaki mbangiste ba kosala na biso koto mais toyoki ate eloko moko te. Osenga na bakonzi nini? Na sengi na bakonzi batela biso likambo nzela ya libulu oyo. Okay. Batela biso yango donc soki batela biso te mawa plein to kokende wapi? Batata misala malunga ezati to koma biso ba locataire. To mo bandako ebukani bandako ebukani est-ce que za libulu mutebuki yango? Libulu mutebuki yango surtout ndako ezaki ndako moko ya munene ozomona oyo. Donc tie tika liboyi. Nyonso si ekenda ozomona tala banini nango yango ane so lakisa kuna na kati ya libulu. Donc nyonso ekenda ka likola libulu oyo. Voilà, merci. Mama Mbote. Mbote papa. Kombo nani mama? Mama Rit. Okolo bani po libulu oyo tozomona. Pona libulu oyo donc tozonyoka mama kasi. Bakonza mboka basunga biso wa kimbangiste kuna salami. Oh pe donc bandako ezokende.
tala kokatisa boye so imbula ebeti nzela ezalaka te to mona ekomi mpo koleka fo ozelana basi donc fo tozelana donc babongisa ye nde batiaki basaki otour wana tobalukaka ti pomo bati ok donc oke pomo bati boyeli sese soki bambula ebeta bozalaka ndeni soki bambula butu tolekaka boye te bambula butu tolekaka te tolekaka te so arrivé ke bolali na butu mbula ebandi tolalaka te so mbula ebandi tovandaka libanda bandako ezalaki ebele awa koto bandako ekeikei donc mawa plein ok osenga nini na bakonzi oyo baolanda nasenga na bakonzi basunga biso nde basali ya kimbangisi basalela biso mpe libulu ok oyo tomona neti oyo eza likolo nde ezalaki aveni eza aveni ezalaki aveni balabala mpena mituke bande ekoya ti boye mais eza aveni eza pena ti kuna ipene ok banda na verti depuis de ti ipene aveni ok donc libulu ewumeli makasi yango esima eska ok sima eska na aveni wana aveni yango donc tout droit bakonza mboka basunga biso nde basali ya kimbangisi basalela biso mpe baterase koto d'accord merci beaucoup merci maman Ginette toomona libulu oyo esali combien de temps esali pene mikolo ebele donc basunga biso na libulu po ezomema bandako mingi omona place eza ya yo moko mais donc okomi susu koluka kofutela donc eza kapasi donc libulu est comme si bato balocataire bakolo mapango donc bakomi balocataire donc eza kapasi ok sikoyo nini esalaki libulu oyo esalama kambula nde moto asala boye na nzela ndenge ezalaki mabe donc mai ya mbula ndenge bandaki koya nyonso tu ezokita donc nde eloko esali bongo na mbula mais tomoni misala ezosalama bakundi bamabulu monsieur eza bakoto oyo nzela mpe esalami ya sangamamba siko ndeni kote ya sebo libulu ezoresiste toujours ezoboma bino seke bosala esuivi te ou comme nayebi te soki basalaki suivi kote oyo po kote mosusu nde kaka ndenge olobi bakundi bamabulu mais biso awa donc na comprendre te batiki biso kaka boye donc ezosala pena ne pasi makasi oyo eza aveni nini parce que toomona kuna likolo eza onde ezalaki aveni ekoma libulu sikoyo eza aveni nini eza souvenir soki na bosani te eza nde souvenir sikoyo osenga nini na chef de l'état président na biso Faci Beto azotala yo sikoyo asunga biso mpona libulu oyo soki atiki biso boye eza pasi talaka bana ndenge baosaka na boye tala biplace baza donc eza kaka pasi eza risque makasi mpona bana mike soki mpe etikali kaka boye bambula makasi ndenge ezoya boye donc bandako ezokende eza pasi po donc asunga biso aya kokundela biso oyo nyonso toomona ebukani oyo ezalaki bandako bato bavandaka nyonso tu ezalaki bandako minene ezalaki koto nyonso bandako bapropriétaire ya mapango bakomi balocataire cause ezake ya libulu esalami lelo banini okoloba bato baotala me bato badiaspora baotala siko baza na poto o bana souci na biso bakongolais toza basunga biso nde basunga biso po boyeza malamu te ok merci beaucoup maman merci papa ok toza toujours na commune ya Ngalema bolanda ndenge mvula ekomi kobebisa ba avenue ya quartier Bumba
Alors merci na bionyos bolandi biso ezalaki bongo Exomag numéro eza wana bobenga biso partout tokoya. Merci.